tozala matériel tu utilizaka ezala matériel mususu et oza précise me utaka na Congo pona musala oyo musala oyo permettre ngai lelo nasomba lupango musala oyo permettre ngai lelo nabala mwasi musala oyo permettre ngai lelo nakoma na bana. Ce qui fait la différence ezali linzanza yo moko mpe okoki elenge oloba te lokola toza bametre nde mpenza toza nde na bakapasité mpenza ya kotikala. Mbote bandeko balandi nyonso babone na biso ya Gemidor Télévision ezali bongo ngai ndeko na bino mwana na bino Yaonema Jonas Munganga to zakara toujours na cadre ya découverte d'un contrat au ngai to pe biso to sala elongo na bino ya ko sala ka de façon pour na ko satisfaire bino babone na biso ya Gemidor Télévision ba o balanda ka biso de partout du monde entier na Afrique mobimba pe libanda ya Afrique na Europe Amérique, Océanie, Asie. Donc tout ça de toute façon pour nous moyen pour se Sabino toujours na kati ya tranche na biso ya découverte plus les ali bongo tranche oyo tout ça de façon ya koluka moyen ya kotimbi Sabino baboni na biso ya lelo kaka nde toyeb Sabino comme d'habitude toujours na kati ya Angola na kati ya Luanda précisément na Bairo Palanka awa tozomi bongo na Wenza Imbonder na kati ya lopango moko sika o ba fabrika esika ba fabrikaka ba matuka ba mbabula oyo biso to selaka banda na Congo na kati ya République démocratique du Congo kozala pe na kati ya Angola na kati ya Luanda bon Afrique ngo nyonso ezalaka presque ndenge moko parce que na Congo tozalaka pe na matuka a pe na Angola matuka pe ezali yango wana na souci ya branche na biso to souci ya babone na biso na nzela ya découverte na nzela ya Gemidor Télévision nde tokitaki kati na wesika poto luka moyen nini ya koyeba ndenge nini ya kotimbisa babone na biso lolenge tani matuka esalamaka. En tout cas totikala toujours branché connecté branché et puis scotché pour na koyeba ba détail o ezolanda et bongo pourquoi pas na to profiter directement parce que j'ai bandeli to profiter directement ya ko pesa nano ba mbote pe na molo mbango na mama mamito na mama bienvenue da Costa. En tout cas découverte za penzawa découverte na eza penza awa pour na biso nyonso. En tout cas découverte eza pena na posa ya sponsor et vous savez pena bien ce qui maman bienvenue da Costa et puis na maman mamito na ce qui pena bo ndimi pe kotia maboko. En tout cas vous avez pena malamu pour na lokumu nzambe pe ya lola kozanga te ko pambola bino. En tout cas maman maman na ngai et puis abonné na ngai bozala toujours branché connecté to lingi to yeba lo lenge kani matuka et ça maka awa na kati pe ya Luanda Angola. Abonné à Gemidor Télévision car on est toujours branché, connecté, puis scotché. Tozomi bongo awa na kati ya usine ya fabrication ya ba matuka. Tomoni le lenge nini ba papa bandeko bilenge baza ko travailler mais kasi awa eza étape par étape je crois tokuza pembeni awa na papa na biso moko aza pembeni awa eza penza important mingi to poussa na pembeni pona ko banda bongo no penza na ye mbote papa ya mbote merci papa kimia zali kimia na ngolwa nzambe papa ngai zala pena volonté zala kimia na babono bazolanda na bandeko bazolanda na télévision bakokoye basoki tozosola nani ya ngai frère Claude ya frère Claude na artiste ya na ekoli aro na âge ya 10 ans na âge ya 10 ans na sala yango ti lelo efongoli nga pe ba horizon ebele na nsima nango nayebi mpe ba art mosusu ya nasepeli makasi ndenge boyokala biso ya nasuki wana papa Claude mpona koloba mosala oyo ndenge oyosala boyekoli yango kaka art à niveau Angola to mpe libanda ya Angola bon parce que toujours balingala c'est que toza ngambo ya Congo eza uta banda ngambo ya Congo to kaka art na Angola wa nayekoli mosala oyo grâce ya grand frère na ngai depuis Congo salami epa na biso tozalaki kosala yango grâce ya grand frère yango wana naye bandaki kolandela misala oti lelo nasalaka yango
naekoli yango parti ya Congo. Donc oyekoli yango na nzela ya grand frère na yo depuis Congo. Na kati ya mosala oyo bambula oyo ozwami na kati ya mosala oyo kozala bape mpo ba combien? Bon soki kamba suni nakoki koloba nasali ba 18 ans 19 ans. 18 ans 19 ans. Mosala 18 ans 19 ans na kati ya mosala oyo. Na kati ya mosala oyo na bambula oyo osali wana basouvenir mpe kokozala na bambula oyo osali wana. Ya basouvenir ezali po etangisi nga deja baklasse po lelo nayeba koexprime ou bien nazala mutu na devant bato etangisi nga baklasse ya esungi ngai mpe libota na ngai esungami mpe na misala oyo ede biso tro ti lelo mpe edaka ngai naza na baavantage nango ya makambo ebele. Ok. Papa Claude, poto okende mwa mbangu te parce que bandeko mosusu mpe bazali ndenge mpo lobi grand frère aza bambuta aza wato okende mpenza mingi tokomivandisa mpenza epai na ye mpo te ye aza lokwa motu a train kati na wesika tomoni oyo mpe mike eza matuka ya oyo eza matuka yango kutu etekamaka na valeur koleka bamatuka mosusu tosalaka mpo oyo baprécisa yango na bandeko ebele bato ebele oyo biso tosalaka normal boye ezalaka mpona biso na biso neti bakongo balanga me oyo ata moto aza égyptien ata aza marocain nani to mindele baprécisaka yango mpo ezalaka na makambo ebele basalela yango. Donc art na art tosalaka awa ezalaka na signification nango ya oyo nazosala babenga yango dugani ya eza na misala basalelaka yango po eza ya kolambela te ebatya nzungu te eza na bamisala basalelaka yango. ndeko Ruben Benda yango bamisala basalela oyo mingi nayebi te soki oyo nga nazokanisa yango to yango to tomonaka mpe basango na baeglise basalelaka ezalaka oyo ezali oyo mais siko tellement sango abandaki kosalela mingi ya mundele yango wana tomonaka ya sango oyo mindele basali mais biso lokola eza manual ya baafricain ata sango mpe akosalela yango sango musulman. Donc bato ebele bakopresisaka yango ata mpe mutu na ndako akozwa mpe dragon ou bien bougie atie eza na makambo ebele ya kosalela yango. Mais bapri na batalo na yango etekamaka différent na matuka mosusu bamama balambelaka etekamaka différent na matuka mosusu bamama balambelaka. Ok. En tout cas, babonné bozala toujours papa que tozongela yo po passer dans to cité toza penza awa tozo sala bongo découverte car ane ezalaka et pe na mbuta poto mivandisa penza li solo yango pour que ezala malamu comme ça tozonga pona koyeba ndenge nini ya ko clôturer pe na yo. Merci bien. En tout cas, babonné toza toujours branché connecté. En tout cas, toza toujours na kati ya usine ya fabrika ya fabrication en portugais ya fabrication ya bamatuka po parce que biso bato vivant na Congo to toza na Congo to yebi kaka matuka ezalaka na Congo mais awa pe na kati ya Angola matuka pe ezali. En tout cas mingi na bato penza babi métier yango penza ezali mingi penza bandeko na biso oyo ya République démocratique du Congo kaka ndenge ezalaka ndenge pe baya awa ça l'a fait quand même moins effort ya koyekolisa pe na bana ya mboka oyo. Papa botard papa okoko permettre ngana vanda pembe na yo problème ezati nazana posa to tonga pona kopanza te mais pona kotonga mbote papa koko se présenter pona babono bazolanda yo bayeba soki ya solo toujours solo nani awa. Ngai komo nanga papa André nafanya na palanka komo nanga papa André kofana na palanka awa na tosa na Angola kosa na Angola weza bambula combien oyo oza déjà na Angola. Bon nafanya mingi na province nafanya pendant presque ba 7 ans nafanya na province d'Uzali na Soyo na Luanda na 2011 na so nafanya na 2006 na Lungu na 2010 na Luanda na komia na 2011 na ndenge na 2026.
Ok. Papa André, tomonyo awa na kati ya usine ya fabrication ya ba matuka 42 tozomona boye. Awa na kati ya usine oyo yo za nani nano awa na kati ya société auto pe empresa oyo. Bon, normalement na kolo aboye naza maître puisque misala ebele bazosala awa ngadi mna laksi bango. Malgré tout towiti na biso na Congo, towiti na biso na ba communes différentes, mais neto azosala wana za petit frère na ngai ngamna lakisi ye musala azosala wana. Na minute pe nazolakisa pe bato mosusu baza awa bayekola pe lokola biso toyekolaka. Ya, merci beaucoup Papa André. Papa André, na kati ya musala oyo po yo po koma boye lelo po yo po koma reformer bato yo yekolaki yango epai ya motu to eza don oyo botamaki na yango mbala moko to yo po olekaki na ekole ndenge moko na bandeko mpe bazosala epai na yo. Nayekolaki yango ndenge balobaka oyo aza forme te akoki koforme motu te. Il faut la disciple pour comme maître. Nazaki pe disciple pa motu nde lelo nakomi maître. Moto alakisanga yango ezali yaya moko papa moko na commune ya Kimbansi ekende aka kosala yango epai na biso nde nakotalaka yango aka kosala yango na Ngaba nde nakotalaka naye koyeba yango ntango yaye kolongwa azongisu na Kimbansi nde ya musu tozalaki na ye nde aye kosomba materiel wana mpona tobanda yango nde tobandi mosala wana nde lelo yo mianga ana ngola. Ok. Papa André, komona matuka oyo ezalaki ndenge boyekolaki ezalaki na baobjet mosusu te oyo esengaki kosalela matuka rien qui a pas kaka tol to bauti to be bibundeli to yango esengaki kaka ifo tol to ezalaka mpe na babiloko mosusu mpe ya kosalela matuka eza eloko mosusu tokosalela matuka eza kaka tol mais tol eza badifférent tol tol ekozala tol ya tono ekozala tol ya ndako ba espèce lokwa batol ya rouge oyo faut tasiko qualité nango ezaleli eza un peu dur to eza un peu léger tout ça là presque na tol. Ok, mais tol yango bozwaka yango ndenge nini to pe utaka wapi po bino bo recevoir pour na permettre na fabrication mabalo. Auparavant tant que na mboka oyo tozaki na facilité kozwango bato za kokabela biso yango nde tokuta condition mboka ndenge ezalaki pour le moment nde ekomi un peu très difficile tokomi kosomba yango na lokola mwa badepot moko boye lokola baempresa moko boye bozoki esomba kuna bon l'état azwi bamesure na ye akangi baempresa wana yango tokomi sikoyo na difficulté osomba yango mais moto aza na connaissance ayebi ke papa ndela asalaka yango soki aza na linzanza awabenga yo somba yango. Ok. Papa André, komona matuka tobande kuna tomoni ya marque ya métier awa toyepa na yo tomoni mosusu ya monene ezala ba modèle oyo esalamaka ba modèle ebele to ezalaka kaka même marque kaka ya modèle oyo tosalaka ba marque ebele edépendaka na disposition ya tol oyo oza nango. Tosalaka marque ebele oyo eza lokola ordinaire balambelaka na bamama ntango nyonso bamama ntango azolamba sikoyo ke alamba na nzunga monene tosala mpe na lituka ezala lituka monene ama soki alingi atumba neti mbisi wana tosala so lituka boye te wana tosala lituka oyo ya kotelemela likolo tosude yango babenga yango barbeki wana tosala lituka marke wana mais soki eza lokola bakosala bapriere lokola baaccent nde batumbaka wana sikoyo bakosalela oyo ndeko azosala wana ya mike wana na sens wana soki bakosala bapriere oyo eza sikoyo extraordinaire lokola nde basénégalais basalelaka
tosala siko dimension oyo wana mais tosalaki siko qualité moko mwa monene koleka. Papa sikoyo mpona koluka moyen ya koyeba ezalaka na bauti to mpe bibundeli bisalelo ya oyo bamateriel bauti oyo bosalelaka yango mpe matuka mingi boprécisaka bamateriel nini to bauti nini mpona kopesa forme na tole to mpe mpona koluka moyen ya kopesa tole ekoma na forme oyo ya lituka. Tozala matériel toutilisaka eza na matériel mosusu eza précise me utaka na Congo ana Angola tozala difficulté ozwa yango tobenga yango birin ye aza kwa lama kombi abima na kombi oyo eza mpenza eza mpasi mpo ozwa ye awa oyo ezali tobengaki pointoir kotobola ebimaka na nini na moteur ya nini ya bavano aza lokola tiju esimbaka elisa vano nde tokataka ye todivise par 2 puisque tiju wana aza ancien okosalela ye 5 à 10 ans aotikala kokita mpenza te aotika toujours na identité na ye wana oyo ezali lokola kompa ye nde apesaka biso lokola monene ya lituka kosalela soki aza ya monene osali mpe kompa monene soki aza kompa moke osali mpe kompa moke oyo eza lokola établi na yo oyo tiaka na se mpona kodresse tole na yo ezala tendi obe olingi plie yango obe olingi bamba yango oyo eza rai eza rai oyo ezali oyo epesaka biso lokola opesa forme ya eloko par exemple okosala kantini mpo osalaka assemblage ya de tole fozala na nini na rai soki olingi opesa muluru ya lituka fosalela rai yango mo toutilize yango rai permeta biso misala ebele ata so tozosala kalia oyo ezalaka canalisation ya mai tosalaka mpe nini rai wana oyo ezali tobengaka ye grenasse azali cornière mibale asali ressemblage basude ye apermetaka biso nde ntango otieli nzanza na kati osali bafuru kotobola osangisa linzanza na ye rai mpona opermettre na pointe oyo ekota atobola te opermettre ye oyo ezali marteau nasi moto nyonso ayebi marteau kasi bamarteau eza différent marteau oyo aopermettre yo lokola aza na mwa makasi osalela otobola akopermettre yo na mwa léger na ye ogumba lituka mpo akoma ronde ndenge wana mais na mulure na ye oyo apermetaka biso lokola so olingi osala singa ya kotala lituka obi olingi kosalela yango lokola kikalungu biloko moko eza pliable lokola nde basala baforme ya bagateau tosalaka ye na marteau oyo. En tout cas maître kosola na yo mpenza kokota na mosindo ezolakisa même atala bandeko baolanda biso babone nyonso bazolanda biso bazocomprendre que oui tosola na expert moto ayebi mpena mosala oyo malamu mingi mpenza. Maître est-ce que koko koexplike biso mpo parce que ndenge oexplike biso lituka nano avin koma boye ezalaki tole sikoyo kozala tole bandeko bazolanda biso mpo bacomprendre ebandaka nano ndenge nini tole elungwa tole mpo ekoma ti na niveau ekoma bolituka ebandaka nano ndenge nini soki okoki koexplike biso mpo ngai nayebi te epuis na babono bazolanda biso mpo baprofite mpe baza occasion ya koyeba ndenge nini bamonaka tole epuis tole ndenge nini ekomi mbala moko lituka ezalaki esengaki nini na nini mpo esengaki étape nini mpo ekoma réalise mpo ezala réalise ekoma lituka déjà bo. Mpona moto amona kaka lituka boye ezalaka tole normal lokola tole nyonso tokata yango oyo aza late oyo azali late
wazali lati ntango ozwa lati wana otie na tol ozwi mulayi na ye ozwi longueur na ye okati longueur ya tol si obandi kokata balargeur neti oyo nazokata oyo nakati oyo largeur na ye nazwi kobanda wana ti awa olandi nazwi largeur na ye ntango nazwa largeur na ye esili na ye sikoyo na kati ya pic plaque nanga oyo kola aza établi natie rai natie lokola grenasse nanga oyo nazwi lisusu tolo nakataki wana na mula yo nakatelaki ale natie wana assemblage nabandi kotobola ye soki nasilisi kotobola ye nde nabandi kogumba ye mpo abima lituka wana na nsima nango nakobamba ye nakotisi eloko nasali yango assemblage abimisi ko lituka moko. Mais si vous mettez que par rapport à n'engé bossala kaboye vente ça marandenge ni bote que la ngo izara na batu ba ramba moko somba commande na likumba la moko somba to mingi ezala kaka ba mama enda ko to batu a restaurant de ba bien ko somba la bino mingi. Bon nini ndenge balobaka na français que le début a été toujours difficile. Tant nakoma na Angola nazwaki ka mbala moko teke nakutana na baprene banda sombelanga matuka to nasala relation na bato lokola naza mosala na ngai na bandana na kosala ta na bandi kosala nde na bandi kotambusa yango na kotambusa yango nde bato akumolo balanga kete asoko oteka yango ebele mais vous allez sika boye nde na kutambolaka wana na découvrir bisika wana nde na osala relation na bato moto akosomba ebele moto akosomba ya ndambu bamama obasala lokola bamama ya barestaurant bakompe koprefere yango nde okoma ndengana nde sikoyo lelo nakomonaka ete nazala nesika oyo nakoki kofanda oyo eza lokola référence moto soki ayo kolukanga alukanga na esika wana po azwa ebele. Maître, que par rapport à ça, mosala oyo to pendenge mivandisi ko sala atelier to pende to moni boy. Est-ce que côté kayango quand même sunga nango pe yo est rentable et peut ça ka pe moi quelque chose to pendenge nini? Na mutuna na ko pe sa réponse boy. Il n'y a rien pour rien. Même nzambe o asala biso azaka na intérêt soki tokumisa ye musala na oyo eza na intérêt te moto akoki kosala yango te na musala oyo naza na babénéfice na yango epermettre ngai natangeli yango classe nazwi diplôme d'état epermettre ngai bamboka ebele naza congolais nakomi yango mpona musala oyo natamboli yango na bavoyage na carte de découverte nakoma mboka ebele oyo kutu bato ebele mpe bakoma te nakoma namona biloko ebele mpona mosala oyo mosala oyo epermete ngai lelo nasomba lupango mosala oyo epermete ngai lelo nabala mwasi mosala oyo epermete ngai lelo nakoma na bana na mosala oyo au fur et à mesure lokola nzambe moto abi avenir a motu soki totikalaka na mosala oyo toyebi te me lokola nzambe aza na mabongisi ya vie ya bato toyebi ke au fur et à mesure nzambe akosala grâce na ye. Ok maître, mais maître tomoni awa bayo kotikela biso babiloko tomoni oyo donc kikalungu namoni awa on dirait ça spécifié na matuka te namoni mpe mwa biloko ebele bozosala namonaki déjà lituka ya moke puis namoni oyo babakisi susu liboso ezosalama mpe kaka awa tosala biloko selon programme ya motu ndenge bamama oyo totekelaka biloko nde baprécisaka soki mokolo wana baprecisar babikalungu
osali bango bikalungu so moni mukulano zo na limani sanza oyo ko précisaki osala ba lokola oyo ezali lutu o basali la mikate o bazola la mikate so ki mukulano ba ma bazo préciser on na wenze bisika bazali azana posa lokola commande quoi osali lié so ki bezaki te osali la bango ba bikalungu oyo osali et permettre osala ngona marteau oyo utilité na ye so ki za mukulana osala ba oyo osali yango ndenge okuteli biso na journal lelo to osala yango wana ya ok maître tokompena mkoshite mwa moke mpenza na yo parce que awezi fika mosala po il faut peut totika yo na temps ya kokonte mosala na yo sikoyo na mosala nde bosalaka déjà matuka boye différence nini esalaka lituka ya mabe na lituka ya malamu ndenge bozalaka déjà na mosala oyo ya des fois pe koko arrivé eloko na seza kitoko te nini esalaka différence ya lituka ya mabe na oyo ya malamu. Ce qui fait la différence c'est ali nzanza yo moko pe okoki elengelo batelo kwa tuza ba maître de penza tuza nde na ba capacité penza ya kotikala kaka na mémoire ya linza ezali nza musoko osomba yango boye ozaki na mayele ke alinza nde na sombi yango na osala yango penza biloko mwa malamu ntango ye nango sur le terrain obeta na libende osentir yango eza lokola élastique osentir lokola ezo tobola malamu te et permettre lituka penza esala malamu te mais soko kutela la manza eza malamu en tout cas osala yo motango osala musala omona koza à l'aise mais celui nza malamu te omona ke penza oza penza mal à l'aise et puis omona penza ndenge ozosala musala ngo ndenge penza ndenge kosimba te mais loko zaka na posa mbongo osali kaka. Ok, ça va mettre en tout cas na sepeli abonné tout ça toujours branché tout ça toujours na mettre na biso toujours là mettre pour na motuna na biso ya avant dernier est-ce que koko za pena bilenge baza na souci ya koyekola musala oyo ba koyipe koya komona mettre monter mais kozala kofonga ma pour na formation to pendengeni ba français ba lobaka il y a pas de saut métier il y a que des sauts déjà musala zo bezate batunda bazoba bazali na ndingi wana même nzambe papa mbola Moïse azotuna ozana nini na loboko na yo avec nzete de nzambe a permetaki Moïse abimisa bana Israël na Égypte donc yo ozana eloko te ozo prétendre que okende poto ozana eloko te o prétendre sala boye po sala likambo il faut ozana eloko mo ozo sakete ozana assurance ko koma nisika boye to ko sala boye soki bilenge bazana posa bayekola ngo biso pe to yekola ki yango il faut tozana bilenge musupe na simba ba na pe ko sala fier na biso yete ba musalo pe na yekola kango. En tout cas, merci beaucoup, maître. Maître, pour tous ceux qui sabongo, tous ceux qui sont musala, est-ce que matuka nous au monde yango boy, à venir nango est-ce que vous allez ni après 10 ans ou 15 ans? Tout le monde au monde matuka ndenge bazosala lelo dans 10 ans ou 15 ans, est-ce que bakosala rara yango to et kochanzaka modèle to ndenge ni? Bon, et ça technologie changer les jours au jour puisque l'autre le habitude de saler la oyo surtout qu'il y a Congo tout le monde électrique déjà c'est bimaki mususu zaka ba marque oyo ba chango makala mba sala ngo osali yango bongo olandi susuna mabila bikeko na kati tokoki ko définir kati to ba kito tikala kana méthode o biso to kuta yango boye to yako kuta ngo bandeko bazo sala va bango ba sala ngo ba kuta ka bandeko mususu azaka osala yango ala pe na méthode mususu pourtant mutu na mboka o to kuta méthode mo bazo salela bazala mana mabele ozolanda wala mana mabele mais au fur et à mesure biso to komo sala yango bato komo préféré bango tando ba biso ba wana sima na biso ba sala pe su ya koleka biso ezaka malamu. Conseil ni ko pesa na ba jeune on peut ba luka moya ko se lancer na kati ya musala oyo. Conseil to pesa kaka ezali mevo oyekola mevo zana 1 que 0 ozolanda mevo zana 1 que 0 puisque biso leo to vivre na mboka oyo tozana papa te tozana mama te mais soki to ba musala oyo te tokoka koyeba te loni tokoka kosala. Ok. Yango.
En tout cas, abonné tozaki penza belé na esengo ya kolanda maître potosilisa soki na bandeko bazolanda yo pour ba relation bokozanga te eza na kati ya mboka Congo eza na kati ya Angola ici réseau mibiso eza libanda bazolanda biso soki quand même mbote to pe ba dédicace bozala yo tolika caméra kuna opesi bango ba mbote pote ezala bien pour tongo bakota bilili o basepela soki na opesa mbote napesi mbote na libota na ngai mobimba bisika bazali na vieux Moïse na patience na Fréance na Jansi na Symphoros na bana na ngai Kerta na Monika bana na ngai na bisika bazali soki na opesa mbote na kati na Angola awa napesi camarade na ngai number 1 oyo aibike musala soki amoni nga boye awasepela kutu makasi puisque aibike musala onde epesi so diplôme d'état na ye tosala musala toke nango classe daza prêtre na kata mboka oyo napesi su bishop Johnny ala kata mboka oyo soki azotala ngai amonake kams azoyiba te azosala musala ni bandaka lo epesa ye vie na kata Congo pe awa napesi mbote na kata Congo kwa camarade na ngai pasteur munene Mbala Carlos azana Congo epu napesi susu pasteur na ngai Will Madianga azana Congo napesi bandeko na ngai nyonso obalingi koyeba musala to obazaka na posa basala musala to asalaka musala alinga lemba musala balemba yango te musala eza tata eza mama Maître, contact pour la bandeko peut-être que vous en avez contacter on Nigeria na biso numéro na téléphone en tout cas que ça va bien. Numéro na téléphone ezali 923. Non, mais je me suis mettre en plus 244 code d'Angola et puis numéro à mettre 923 041 261. Nazape na freestyle mais tellement na maîtrise on a son tout au fur et à mesure to kutana na bino na opesa ga. En tout cas, merci beaucoup maître Moussala Malamu. Oui, zaki pena biso important et en gros déjà site au sololi mais tous ensemble Gémidor télévision et là toujours na yo en cas bosenga ekozala ya ko sala bilili pour na bandeko ya mbo ya mokili mobimba na yo na nzela Gémidor en tout cas ko hésiter pour te osala biso pesine to ngoyi bandeni na koleka pour te bandeni ngane ko salaka. En tout cas, nzambe alola abatela yo toujours continuer bongo parcours na biso toujours continuer bongo toujours na kati ya télé ya maître bongo tomoni bilenge pe bazali en tout cas ndeko botante beaucoup ya non ndeni bien ça va bien tu me zayo moulaye yonde les géants à télé na yo benza tu me zali kimi apena ngo koko se présenter na bandeko bazolanda yo ngai kombo na ngai Jérémy navanda na palanka ngana navanda na lupangu na contrôle lupangu kolo atelier nde maître mais ngande contrôle atelier ya donc ovanda na lupango atelier za na kati lupango yo komi kotimba mona musala yango donc ndoza boye c'est que oyebi pe déjà pour sala matuka na yebi pe ya kana kotala ezali ba atteint belé penza c'est na émission ezali ba atteint belé pe kona oyeba ngo penza ka kotala bana mukie penza o mère nanga banda koteka matuka au moins tindi olanda matuka bazobimisa yo afa kotatele none banda ti beanga mote na moni te bawande oumisa mère ya misuko na koteka na mote na lobi te na décider ka na bana kosala ngo pe ti na okoka ngo pe ti te na bani pe kosala na kokia ngo pe na sala pe so pe na monani chape monani na sali. Merci beaucoup ça musala pour na yo zo bambula combien bando bandi ko ça musala o continue déjà bambula combien te na kokisa tani na tete na kokisa on so yebi déjà pour monter na yebi penza le po Natalia ngotin belé tokolo bape Natalia ngo da loko ya ba 5 ans na ndambo baneno kotala ka kotala siko mingi ngeti yo marque matuka nino yo na maboko na ko sala na sala pratiquement o nyonso eza bakoto ba mettre balakisi donc nyonso na batono o batono na badendo wana na yebi pe kotobola
à part bilo misu na ebite me ba maître so otuni maître akolakisa wango ndenge osala yo mpe obande akobandana maître mpe alakisi yo te osalela yango boye to osisela yango mpe boye omwa mpe ebimi nango bien na te me ofoxe kaka so tozofoxe wana tui mpo mwa eleki mwa bajour okoki mpe osala yango te sikoyo okoloba nini mpona bilenge bajove oyo baza lokola yo oyo bazolekisa ntango na makambo ezanga ntina to na kati ya buzoba okoloba nini mpona bango mpona bandeko bazolanda ngai nayo na tele ntango ya nango ya nzambe me distraction esilaka te distraction eza eloko mo nzambe asala ezalaka nango kaka me yo so mikoti na distraction esili me mosala eloko moko nzambe asala ya mpo ekosunga yo mpe esungi yo mpe na famille na yo mpo na miniti oyo ndenge nabonaka na shapa te me mutu nanga eza kaka te mpo nabima naluka batol naye kosala yango wana mpenza tol mpenza mutu nanga yaka mpo naluka kaka tol naokota na baobra so emonani nasombi naye kosala ndenge ezalela neti boye na miniti oyo nauti oluka oyo mare atikala bongo te ngambo natikala mpe neloko te na poche nauti oluka ta oyo nasala ata oyebimisana mingi te me kovanda ya solution te mare atekaka kote na ye nga mpe kote na ngai ya bongo mpenza ya ok en tout cas na bandeko bazolanda biso tozala elenge komikotisa na kati ya makambo mabe te na kati ya loyenge te na kati ya makambo basimba benda te c'est-à-dire kolunda quand même po ete bazala mpe utile na kati ya société oyo nyonso bazali bilenge mbote ndeko boni malamu en tout cas afrique avantage zala okimia ya ok mingi totalaka mpona mpo bato osola na bango bazotala biso mpona kombo nani ngai komonanga John tomoni okati na efika awa na place oyo yo awa mosala na mingi ezalaka nini nga mosala nanga vraimen eza kosala matuka kosala na bagrelia kosala kaka nisiko misana kosala bagrelia nde poto explikaka na bandeko bazolanda biso eza bambabola na portugais nde bagrelia ya ok yango tosalaka awa baleya bana bano kosala mosala ono okende ba 3 ans ba 3 ans déjà bando kota mosala oyo asalaka déjà maître na biso ye wana ok maître eza même daforme bino sikoyo à part mosala oyo yekoli pembeni ya maître nini mosusu oyo yekoli mpenza ya kozala pembeni nini oyo ngo nayekoli kozala respect na mayele nakekoli kaka makambo ebele pa maître tozoloba mpona part ya bilenge mpe mpo tant tomoni bino mpe bilenge kaka yango sika esali biso esengo mpona koloba ke na bandeko mpe bazalaka libanda basalaka mobulu baolekisa ntango na pamba conseil na ye koki kozala nini mpona bango depa nanga bandeko basalaka mobulu balingi baviaki bandi basalaka badesordre donc batika vi wana baya bayekola na bango mosala lobilobi bakoma bametre bafanda mpe bien na bana na bango na basi na bango donc badesordre vraiment batika baya koyekola ne biso toyekola bametre lelo tokomi mpe kosala en tout cas merci beaucoup tozongi epai noka nde tolobaki ke tozonga mpo mingi tomonaki oyo mpe na matuka ya mike yango nayebi te soki baetape nango ya kosala yango ezaka ndenge moko na ometre kuna explike biso to yango esalamaka mwa différent mpe na bamisusu bon différence eza te mpo eza lituka mais par rapport ya ndenge tosalelaka oyo ezalaka la mpe ezalaka misala makasi koleka lituka oyo ya normal yango wana tosalaka yango la tolingaka ezala la po ndenge lolenge yango esengamaka esalama po ebima mpe na propreté yango wana esalamaka la aza facile te mpo osala ye lokola matuka mosusu tosalaka ye la neti oyo nabandaki ye lobi donc étape okoki koexplike na bandeko bazolanda biso mpo toyeba ebandaka na étape nini epuis po eti esila ekoma boye na suka ya étape ya liboso na oprécisa chapa nanu azala ya bien mpo nazala na difficulté te ntango nakokitisa chapa na nga na se nakozwa eloko lokola oyo compa tobenga yango compa
tobenga yango compas soki nazwi compas nakotrace liboso eloko oyo na kati na forme cercle oyo cercle oyo akopesa ngai avantage na kati ya trou oyo lidusu oyo nakozwa compas moke nakotia na katikati lidusu ngo eza na centre botobolaka na centre nakotia compas oyo ya moke na katikati bapesa ngai forme ya kobimisa tampa oyo soki nabimisi ye nakozwa sikoyo nakozwa parti mosusu nakotobola lolenge nasali oyo eza parti ya likolo après parti ya se nakosala ye lolenge nasali forme oyo donc oyo ya se akobima na forme oyo nasimbi oyo oyo ya likolo akobima na forme oyo ya likolo yeyo ya plus lere nakosala bongo nakoyeba sikoyo kokangisa ye po akoma na niveau tokomeli awa donc finition oyo mpe aza na finition te po finition na ye kende ozwa déjà basala ici là kende ozwa fugarel moko ya boye finition na ye ekosenga lisusu kokata lisusu cercle akozala na dimension oyo te akozala le plus moyen le plus donc mwa mokie ya oyo ye nde tokotobola ye lisusu totie ye awa na kati na ye po ayeba kofandisa makala to poussière to eloko oyo baoprécisa kotia na kati ya fugarel oyo ya lituka oyo tokotia ye loboko lokola esimbeli po moto azala na facilité ya komema ye soki aza na moto to aza na milinga po ese déranger motu te finissage nango mpe totindi bazozwa omona ndenge ekomaka na suka oto mettre mpona awa ezesika mosala po biso tokokaa te kokanga bino ntango ebele me mpona kokende mwa mbangu yo otalaka na bandeko bazolanda biso soki oza na baoyo ya yo mpe oyo bakoki komona mpe na nzela bilili oyo mwa mbote ya mibale misato en tout cas kozala mpenza bien epai na bango mpo te sepelisa bango ya merci bien ya liboso napesi mbote na famille na ngai ya mibale bacollègue oyo ya ngai ya misato mbote makasi na bino bato boye kotala biso bokontinue koyaka kovisite biso oyo ebandeli ezalaka mpasi suka nde nzambe moto ayebaka bino mpe eza elongo na famille to na bandeko bozwa mbote tokoba kaka na misala nzambe ayebi esika akokomisa biso na misala oyo mbote na motu nyonso oyo ayebi ngai nzambe apambola ye mpe apambola bandeko baye kotala biso. Merci bien. Ok. En tout cas, na babone na biso ya Gemidor Télévision car net bisaka bino, tozaka toujours awa toujours présent pour na kosala de façon ya kosepelisa bino, on peut te mettre na bino ezala à l'aise. En tout cas, pourquoi pas to baba un grand merci vraiment le numéro 1 na biso papa Deonzinga Oazwami depuis Suisse. En tout cas, Angola, Luanda, les autres la paix boye inayo mokolo koya en tout cas ekozala penza esengo mingi penza tozo conclure bongo tomonaki mpe libanda esika boni baachat to mpe bavente ya bamatuka esika ezosalama. En tout cas tozala toujours connecté branché mpona kointerviewe mpe moko ya bateki to mpe barevendeur baoyo batekaka bamatuka oyo esalamaka mpe na kati ya fabrika bango basombaka batie libanda mpe mpona koteka totikala toujours branché. Toujours branché, connecté, toujours mes peu bongo et pas ya maman moko pe maman na biso yende maman Élysée yende aza penza na mesa yende muto azo teka ye pas recevoir matuka o esala maka partir à fabrika po bima libanda po yesko teka na moko mbote maman Élysée qui mes allés
kimia. Maman Lisa, en tout cas, ces équipes ya Gemidor Télévision, to bandaki na kati esika nini la fabrication ba matuka ezo salama. Mais qu'est-ce que ça là awa sikoyo to ye po to monio po te matuka awa za libanda yo tesko matuka ozoteka. Copie yango to commerce yango ya matuka. Po biloko za mingi mais le roi lelo to za basé na matuka pour la fabrication ba babola yango moni pena to za pena posa otso la pena mingi pour na mabetali ya matuka. Ndenge yo sala ka kopo yango ekendaka ndenge nini kati nango esika ekendaka nango bien ekendaka bien mosala oyo ya oteka matuka to ya mikota na kati ya bafere obandi yango kala na bandi yango kala bambula boni deja oyo tookenda ata ba 15 ans sikoyo bamatuka yango nde botekaka boye mingi banani baye kosombela yo matuka to bino matuka bato bauta Arusha, bauta Mutamba, bauta ka Benfica, bauta Kaskel, bayaka awa surtout basomba matuka, na batono, na banzungu, basombaka bakendaka nango. Bauta Viana. Sikoyo par rapport ya bango ko uta wa côté kuna misika bango kuna bazana ba isika basaka matuka te parce que awa biso palanka ezi siko penza mingi bandeko na biso ba congolais ba mangala bazato bazebele siko mingi yango esala makaka awa to na ba bayiro mususu ba quartier mususu wana basala yango te bon na babaro mususu pe basala yango mais awa nde na winza palanka chaise nango nde eza penza awa chaise ya matuka pena eza awa na winza palanka lesi mama komona lituka oyo eza combien oyo banda yango na puya combien oyo na banda yango na 5000 o 5000 so moto apesenga 3500 azwi donc oyo 5000 3500 nde osu tomoni mpe so ya mwa moke eza awa lesi oyo 1500 suka kaka 1500 sikoyo komona matuka yango boye yo mpo yebi deja badifférence ya tol ndenge basalela yango yebi deja badifférence wana donc oyo ya tol ya mwa bongo akozala prix mosusu oyo mpe ya tol ya kilo akozala mpe na prix ok en tout cas eza mpenza esengo akozala epa mama Lise tondengeka tosukisa bongo epa na yo ya mbala nsima ntango tokoya yokolakisa biso ka esika nini basaka banzungu yo banzungu osombaka banzungu mosusu eutaka soyo mosusu eutaka Congo mosusu mpe basalaka yango awa mosusu mpe basala ana kaka na cadre ya émission na biso ya découverte en tout cas na nsima nao mama Lise yo mpo ofungola biso baporte na bato mosusu ya banzungu mama Lise nalingi otala kaka kuna na bandeko baolanda yo mpo baimage na biso etambolaka partout Gemidor Télévision etalamaka partout okoki kopesa bambote na bana yo na bandeko na yo na bakamarade no yo oyebiki bozalaka na bango na Angola bazaka soki na bamboka nini yo talaka caméra pesa bango bambote epuis loba maloba suka mpo te bandenge tosisa na yo napesi mwana nga mbote na mobali na ye baza na poto na ye opesa bana na nga na Congo bango nyonso tu mbote napesi mpe bandeko na nga baza na Congo mbote na ye opesa mpe baninga na nga oyo nayebi na Congo mbote na oyo bazali awa mbote en tout cas merci beaucoup penza na babone na biso nyonso ya Gemidor Télévision nayebi ke bozalaki ebele penza ya kolanda biso bozalaki ebele ya kozala penza attentive plutôt ya kolanda biso na Gemidor Télévision mpona kolobela makambo etali bongo création ya bamatuka awa na kati ya Luanda mpo biso toza ngambo ya Congo biso toyebi kaka matuka ezalaka peut-être na Congo mais tomoni Afrique yango biso nyonso esika kaka loposo mwindo ezali tozalaka ndenge moko kaka ndenge ezalaki na Congo matuka awa mpe na Angola mpe matuka ezali mais mingi bato bazoforme mpenza makasi mingi na kati ya Angola eza mingi bandeko na biso ya mangala ebele ya bandeko na biso ya ngambo ya Congo nde bazoforme epuis bango nde bato bazosala mpena mosala yango malamu mingi na kati ya Angola mais pourquoi pas tokende directement ya kopesa un grand merci na papa Deon Nzinga en tout cas depuis Bruxelles et puis depuis Suisse plutôt et maman
Bita Mama Bita Nzinga kaka molongani ya papa donc c'est dire motema ya papa en tout cas ba moto belé siko zali po parce que bosso ndeka ko ba papa Rigen Penge bisinga soki papa azali c'est que maman pas azali en tout cas elongo na maman en tout cas to linga bino trop Mama Bita en tout cas non to monate mais tozo profiter kaka po parce que tebi que maman zaka motema munene tebi que maman moi ba porte za rappel on fonga na nzela ya maman mais pourquoi pas to rapidité mbangu na kosenga na mami tona na maman bienvenue d'Acoste en tout cas découverte za pour ça na bino découverte za pour ça sponsor za pour ça ba soutien na bino pour que et ça la mapenza ndenge longo bani to profiter pe mbangu ya kokima penza mbangu ko pesa na famille ngaka nyonso famille masamandi nyonso famille bo mundo nyonso bisika nyonso bizomi bino pena en tout cas ba un grand merci na bino mais pour to bosanité ba bonne na biso ba o nyonso bazaka na souci ya kolanda biso na yo moto zo landa ngai to yebani te mais kaka na nzela ya komona ngai na pesi pe la salutation na yo et puis na ba un grand merci na yo en tout cas to kutani bongo na numéro ya mbalasima pona ko sala bongo pona ko sepelisa bino ba bonne na biso nzambe alola apambola biso ciao. Je me donne